Fidèle du mauvaise production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi ba sale la yo clip. Olingi ba lobe la maison na yo. Mon frère, bonjour. Bonio. Zana lukelo kiti moko vanda o. Oui, tonton Boye Malamu, vraiment, na sepeli comme on dit qu'on a vu ça moi aussi. Merci vraiment, en tout cas, na sepeli peo. Nengo benye na boye nazo kanisa ke biloko de Jezebeli. Tala nengo buka ke kitio vanda ka bongo. Yo moko buka ki angoti. Ba kwiti na yo. Isage kite buka na. Tango kenda ko ute pa na yo kuna po ani no melite. Okasi biloko ezawa. Dima, oui grand frère. Au foot. Na benga ki yo po eza na loko moko esengeli toloba. Eza une nouvelle moko ya malamu. Oyebi ke Rufo Zazal le frère ami po na ngai. Yo il faut la kanga ki okolela te pe ko créer te o Dima. Poni no yebi si ete ka créer te pa lela te. Moi mo ba lela kate. Mon frère, lobaka loko lingolo bamba moko loba loko ko avertir biso. Dima grand frère. Dima grand frère, Dima grand frère. Naza na mbongo ya kokoka pona opération na yo. Nzambe o. Nzambe o. Grand frère Kene. Grand frère Kene. Koke. Grand frère Kene. En tout cas, Nzamba pambola yo. Apambolo lisusu. Omoni nazwaki rendez-vous na médecin na ye. D'ici fin du mois awa. Donc, Kene po basa l'opération na ye. Oh, Nzamba zwa lokumu vraiment. Nzambe vraiment zwa lokumu. Oh, yaya, nakomona, mon frère, yaya na ngayo, Nzamba pambola yo. Nzamba pambolo vraiment, yaya. Super vraiment. Merci grand frère. Yaya pesa ki ndeko na ye nouvelle ke mbongo bandaki koluka esi ekoki komi sikoyo tango akende basala yo opération ya miso po amona film eza kitoko pe lengi bafidedian na bafidedienne nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle d'Imoto Nzambe. Je dis merci à tous les fidéliens de Kinshasa, les fidéliens de Brazzaville, les fidéliens d'Angola, na Luanda, ba fidéliens nyonso na lelabino ya fou. Je dis merci à tous les fidéliens ya Bumbu, ba fidéliens nyonso tout ya Selembao, ya Malweka, ba fidéliens nyonso tout ya Bandundu, ya Congo Central. Ba fidèle nyonso tout ya Kimbanseke, ya Masina, ya Njili, quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 5, quartier 6, quartier 13. Na lelabino ya dégâts. Fidèle d'histoire na Kinshasa, na Brazzaville, fidèle d'histoire partout. Avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle d'Imoto Nzambe. Jurango Komaka, we sengela kaba memande kona biso na hôpital. Bakende kotsala yo opération. Tolanda film oyo eza kitoko pelengi. Film ango eza kitoko pegu. Yoza fidèle olinyo kota na groupe ya ba fidèle komela biso na numéro wana tokotisa yo na groupe fidèle du mauvaise production, agence de marketing et de publicité
qui fait la couverture de vos événements. Olingi balobe la maison na yo. Olingi balobe la entreprise na yo. Benga biso na numéro wana komela biso. Madame. Oh, refuse. Merci, bonio. Wapi, Ekene. A Kena village. Azana mwelo komo korija. Ok, ouais. Donc, entretien nanga yonde motoko salango na ebite. Nini zo, ils ont la carte à monter, mais problème est ça, madame. Natalango. Fidèle d'historie. Na Kinshasa, na Brazzaville. Fidèle d'historie partout. Je dis merci à mon ingénieur. Mfumu Modeste. Maboko Nzambe. Tu peux ça, merci l'ingénieur Mfumu Modeste. Oyebi. Nazo kokate ko accélérer ma casse ce qui n'a ça ko accélérer ozomona ke eza ko kende vraiment te. OK, soko sisi ko sala yango oyebi singa pone bani na ko sala. Merci beaucoup. Madame ko vanda wana pour que na bani na ko sala yango. Mama na biso amemaka mutuka na ye pour que basali la yango ikene azalaka te. Mes camarades ya ikene azalaki film oeza kitoko pelengi fidèle du mauvais story. Oui yaya bonjour, en tout cas naza occupé donc occupé pour répondre à cette situation nga yaya donc yo ya ga pona mbongo donc yo okonda koteka pona mbongo yo ka manda la sina biso déjà naza siko te na imera malamu te pardon kenenda ko na biso to sa mathématique te mais oyebi bien loko na zango posa kende na za mbongo te et za pona mbongo ka te le to sa la religion ba pesi biso devoir religion ça la ngana devoir religion oyo yaya na leki na ye histoire eza kitoko pelengi fidèle d'historie omonika ndengo zomona awa Saloma balaka nani Saloma azaki na combien de basi benda basi te komi tungisa te na koluka Bible nanga pona ya kobeto histoire ya Salomo. OK. Sosoyo ayembaka tango Pierre awangalaka Yesu komo ezakile longo kuna nayebi komo na ete oboyo kokanu sosolo yebi komo na ete nayebi ete komo na nani na moni religieux za makasi koleka mati en tout cas kele na religion na kuna makamba Salomo makamba sosolo langa komo na lesa la ko bandenge nini tika sa musana ngai fidèle d'histoire na Selembao fidèle d'histoire na Monga Fula na Ngalema na Ipene fidèle d'histoire na station ma campagne ba fidèle nyoso tout ya pompage bozotala mois plus tard mon frère mois plus tard ba moi eleki nini lekaki na ba moi yango est-ce que opération esimbi te est-ce que mwana mwasi amoni te OK lokola boza déjà na ndako nakoki siko kende natiki bino déjà merci akoya koluka biso merci beaucoup madame en tout cas oyo sali po na nga na pesio merci lelo siko naza komona soki ezalaki mpo na yo te me nalingaki namona te na moni mpenza na grâce na yo madame merci oui bébé telema yango kolema koyebisanga ba merci te kaka merci tokomi na famille na kosala nyonso mpo na bino mibale esengi sikoyo nazongi epa na nga sikoyo yaka kopesanga mbote merci fidèle d'history na Nsele fidèle d'history na Maluku fidèle d'history na Mpila na la mairie ya Talangai na Brazzaville
Histoire eza kitoko pelengi. Histoire yango eza goût. Ba fide Diana ba fide Diana nyonso. Olingi olanda film na biso na intégralité na yango. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Fidèle Mauvais TV. Abonnez-vous dans notre compte TikTok. Bolingo na ngai, bolingo na ngai yo. Yoka. Tango na yoki ke bozonga ki ndeko na yo amoni vraiment o raté nga yo vraiment nga yo pe ngole kisa ba bize belebu dina Angela Zawa o dina o yaka memela ekiti o ndenge lo kwebisa memela nga kiti yaka o komitungisa te dim memela ekiti o oh mon Dieu aza kitoko moi c'est un zoka moi oh mon Dieu oza vraiment kitoko oh Seigneur donc kitoko abwende miso na ngai bandai komona te oh nzamba pambo la jour na yeba koza mwasi ya na ngai yo oza vraiment kitoko koyebisa nga te ko nazokanisa oui eza ozokanisa o amoni mon Dieu oui omoni okomona nga oui namoni namoni ezili salami o non vraiment ezaka surprise quand ça le surprise na yebi naza vraiment surpris vraiment esalinga bien en tout cas naza content vraiment ndenge amoni bon en fait moko ya ba client moko plia na ngai amonaki epe après ça qui apesaki nga ndambo ya mbongo yango na ngai nasalaka surprise soki amoni yo mais yango ndo ebisenga ke ozoke na village yango ekeme wow. Oh mon pote Amanda Dima okomona nga oui nazomona yo okomona nga comme misapi combien na tiawa oza misapi 5 yo eza 5 yo okomona nga mais naso Amanda nazomona yo la tirobe ya batache oh yaya la nga yo la moni yo oh naza content komona yo eza vraiment super ozomona nga eza frère o ozomona nga na koki omona yo oh nakomona yo vraiment eza vraiment génial eza super esalaka elengi mpe gu ndeko na biso amonaka esalaki vraiment kitoko awa mpe mama zolashe te mama toujours na mécanicien oyo bobo sala te kazali mobali ya mwana ya mama oyo ayebi ete mécanicien pete kayebi te ke mwana wana pe azali mwana ya mama oyo bébé nazolinga yo vraiment nakosepela penza ya kosala partie d'amour na yo nalingi nazala ya yo natikala ya yo nalingi nazala na yo mpo na libela nalingi nazala bolingo na yo mpo na libela impact madame yoka toyebi bosolo vérité o toyebi ke bolingo ekomema nili part à 100% mpo na nini te totika yango sikoyo ekoma biso na libala te mutu moko te azoloba mpo na mariage awa nayebi kokoza na mwa petite ami moko boye nayebi naza contre yango te nakoki meme kofinanse libala na yo
mais on a zozluka pas na yo eza que on s'occuper na ngai on s'occuper na ba sentiment na ngai ce qui vraiment ou apprécié on a sali pour na yo okoki ata ko sala ngala za la heureuse eza loko na zo c'est pas na yo est-ce que nazo mérité te ah est-ce que ken nazo mérité te la za la heureuse pas na yo est-ce que nazo mérité yango te ya ko za la heureuse et ken ah ekosuka wapi film oyo mama tanga koyeba keke naza chéri ya mwana na ye mwana tanga koyeba eke mama betaka na mobali na ye tolanda film oyo na misapi ya ingénieur mfumu modeste merci aussi na ingénieur Tikata Masamba merci na trésor Kintwa Itebe mwana nzambe papa social je dis merci à Rovia Fidé di Makese Mera Palais Kolobor awa ba mama bafandaka ba monikaka camarade na bango azotindika maka kotindika maka na ba bisou coucou mes chéris ndenge bino oui coucou na présenter bino chéri na ngai aza seul et unique na ngai motema na ngai motema nazo présenter baninga na nga oyo Philomène file pour les sentiments de tobengaka ye oyo Stella zela nano God yo zo présenter nga mécanicien na nga moko lokola chéri na yo oh nabosanaki désolé ma chérie oui yo ndo présenter nga ye ezeloko motuya oyo présenter nga na vie na yo merci vraiment nego présenter nga ekene s'il vous plaît Vandawa oh go oh God est-ce que nakoki kosola na yo biso mibale 40 minutes moko s'il vous plaît maman oyo ekene azali chauffeur na ye mécanicien na ye moto apresentaka go engeloba nini oyo ozosala nazo comprendre yo te nini olingo loba ndenge nini olingo présenter nga mécanicien na yo le mécanicien na nga lokola mobali na yo nga mona présenter oye mais nazo comprendre yo te oyebi te ke eza bashwa na nga aza mécanicien na nga personne yo kozala na ye te oh nazo comprendre oh nakosala ndenge yo lobi oh yo lobi nalingi okata balie sentimental nyonso tu oui nakosala oyo lobi sa majesté oyo senge ozala idiote ndeni yo kopesanga baordre obungisi mutu eloko nini yo kopesanga na sala oyebi esika na komi na jeune wana po ekata sentiment na ngai nakanisaki ozalaki leloko moko malamu ya koyebisa ngai ndoka nde oza na eloko te ya koyebisa ngai n'importe quoi soba bébé s'il te plaît tokende na biso ekene na pesa metino fanda sikoyo ekene telema o eza ya koyinda wa ekene fanda attention ekene nga mutu na eno awa nalobi telema ekene ngai nde mutu nalakisa oyo nalobi fanda oh vraiment ekene tokende telema tokei ekene nalobi fanda ekene akomi Stella ekene Stella eza ya koyinda wa yaya ye moto ayaki na etika ekene na ye oyo koimagine mécanicien nanga personnel on a présenté ye epe aflate nga ke na nsima arécupéré ye
olobaki olingo monanga oui ekene ezalaki nini cinéma alobi nazo comprendre te eloko lesoko se passé entre amis na nga na yo oui madame et aza juste cliente o nino ndenge nazokosa yo kasi nazokosa nazondimela yo oh madame nazokosa te o eza vrai te oza sir naza sir o nakoki kosala yango te moto présentaki ngai ye o alors programme na yo ya journal eza nini nalingo ya kotala eloko moko epa na ngai yo nayebi ke problème eza te madame non eloko eza te oui lobi yaka oui lobi nayebi ke eloko eza te o non eloko eza te o ok nakoya o oui ok lobi vraiment pas de problème madame non nakosala yango nakoya o deka obenga lobi nakoya madame awa ekomaka guerre ya bamadame oyo apresentaka madame epai ya ekene mpe akomi na oyo akote oyo akote mpe abi na kotika te ekosuka wapi ekene alingi nini mpa na yo alobi aza na susi nakende mpa na ye o nazomona likambo eza wana eza lokola piège naza mpenza sir te mais soki eza piège nakokwea na piège te o nazosala confiance amanda zoya o tonto ekene bon après-midi o amanda boni yo naza bien wapi tonto rifis tonto rifos akia kosala mwa tour na libanda o toutes les façons papa apesaki nga 10 000 napesa ye me lokola aza te nake nango pesaka mbongo nanga ozawa wapi 10 000 nanga bapesaki nga oh ok eza 10 000 eza 10 000 mpo ningo osala baerreur wana bapesa mbongo pesa ngai fongola awa fongola kaye o ya na leki na ye oyo baza makambo Kinshasa Brazzaville amanda wapi mbongo eza devant na nga géographie neza la kati mon dieu tango moni nga na musika ndoke bombama yango ezali na yango nakosaki osali nga devant wana ya géographie donc amanda yo saka baja kuzoba 10 000 ekomi devoir oyo elaka ya Salomo devoir oyo elaka ya sosa lelaki en tout cas wa mutu moko buzoba vraiment badevoir boni bwekona osala yango na ndako amanda akosaka yayaki bapesi ye 10 000 ya mibombaki amibimisi poasa mpo na 10 000 mbongo oyo ingénieur fumu modeste alela mbongo. Merci beaucoup na Kinshasa Brazzaville ekene. Bonjour madame ekene madame oui madame eloko no lingo lakisa nga sikoyo nangi nalakisa yo oyo nalingi namulakisa yo sikoyo eza nga moko nde nalingi nalakisa yo mais oyebi oyo eza bagrosse caisse ya bagrand homme mena bapeso yango mais madame nalingi te ke oloba ozomona te oyo naza madame nalingaka te oyo nazomona nasepelaka na oyo nazomona o wi yaka yakomona yango yaka oh mon dieu ezalaki nde ndoto azali wana fidèle d'histoire oza wana ok
matin la escalier. Au commande la deuxième chambre à gauche, un peu quota. Oui. Merci, ok. Awa maman na biso abengaka ekene. Eloko ni na bombeli ekene. Tout le monde déjà dans ndoto. Est-ce que comme en réalité? Oui, Kota. Film eza kitoko, film eza lengi, film eza goût. Bonjour madame. Bonjour. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle na nyonso. Madame Olingo la kisangani ni o. Talano oyo. Nayebi olingaka oyo somona neti oyo. Oyo eza naturel. Eza naturel, eza bebel teo. Eza naturel. Naza vraiment wana ekela monzamba sala. Ekene. Nayebi koza mobali ya kobanga banga te. Nayebi ke nakokende 3 obi. Nayebi ke oyebi pona nini oza awa surtout na onyo surtout naza ko présenter yo. Nazalaki na nalingi vraiment nazalaki na besoin ya position ya chien ya chien pinda bouye. Eza position préférée na ngai. Position ya chien nalingi osala nga position ya chien. Madame yo position ya chien eza problème te position ya mbwa o. Madame soko bengi ngawa kaka nasala position ya mbwa nakosala mikolo nyonso ko benga nga nasala position ya chien ya mbwa nakoya kosala ngo position ya mbwa. Madame olingi position ya mbwa nakosala yango. Madame c'est là nalakisa yo wa Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pe sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez faire un reportage, il y a un événement local, mariage. Vous avez un mariage, vous avez shooter, photo shooting, il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Vous avez la couverture, il y a mariage, libala, coutumier, religieux, civil, contactez-nous. Il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to sala couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour nous la spot publicité et la qualité supérieure.
ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Tous allez couper sa formation na Fideli Center. Na Fideli Center, tous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fideli Center. Na Fideli Center, tous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèlement Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidedi Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidedi Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidedi Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lindi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, activité nayo, contactez Fideti Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe à Fidedi Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes. Olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango. Contactez Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Ah, tika bongo. Non, eza bongo te. Eh, madame. Mais moi, eza nete na so senga yo. Alors, position ni wana, olingaka. Na sana batala o. Na yebi makambo ebele ya singe, ya nguma, ya ngulu, oui, telema, ya ngonde na zolinga, ba position wana, ata ba position ya nyoka sala. Madame Ozondi Mateke na sana position ya nguba. Cha ho ha he ha ho ha. Chakato ha ha ho ho. Fidèle story na Kinshasa na Brazzaville. Soko lingi pe na sali ya Lyon. Madame na zana batala o. Eza bongo te ndenge na lingi yo lingi nini? Na lingo ya nde ko embrasser ngai, na lingo ya nde na sima na ngai, na lingi na sala bongo nde na lingi sikondo bandi malamu yango nde loko na lingi. Madame ekene ekene ekeno kotika nga boye te. Wow. Madame asalaki jalousie ndenge camarade na ye aki ko présenter ekene
Et sali madame Zoua ye pa linga qui a récupéré Ekene. Zoka Ekene ayaki na esprit wana te. Ekene tiki ye kaka bongo Ekene kei na ye. Tolanda histoire oyo. Ekosuka wapi. Yo kozongela ngai. Yo kosala nga ndenge osali nga boye. Toko futa. Nyonso tu yo sali. Otiki nga penda boye na baposa. Ekene yo. Okofuta yango. Ekene déjà komaki na bolingo kotoyo kuna pe madami azo forcer bolingo ya ko forcer Ekene ka moko oyo aza pe lisusu fiancé ya mobali ya mama oyo ekosuka wapi na film oyo tolanda yango na bokebi nyonso tension eyindawa ekobebawa nini eza kolekawa boye bisangai est-ce que nayebisaki yo te kosolaka na Ekene te ale bolongo wana eza te nazoyebisa yo olingo osala nini tomba loboko nobeta ngai meka beta ngai oyo mona eloko na kosala yo meka nakoki jamais kolimbisa ngo na reste ya vie na nga mobimba zoba ndumba na présenter epai ya mécanicien na nga okomise mobali na yo merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci na baebanso bozali wana pona ko soutenir Fidèle d'History Fidèle d'History na Kinshasa na Brazzaville partout naza vraiment na ba surprise yo naza surpris yo na makambo nyonso te salami okomona ndenge penda pandi mesa na biso esengelo sala keba o sala keba yaya o nazoyeba te okomala nani oyo azobenga kotoyo oyo azobenga kotoyo sala keba nazaka na yo moko yaya o oyo yo kutalaki de liboso sikoyo oso komi susu ya mibale akomi so sala ba chien osala lokola bambwa yo ozalaki liboso na makambo te yaya o change o oyebi na vie ya malamu nengaki nazala mécanicien te nengaki nazala nde acteur soki omoni ndenge nasalaki na position ya mbwa abi nasala position ya mbwa na baluki nabali kosala wo nalingi déjà kutu kwambete yo nalingi nabete coup de tête en plus nasala fio nasala position ya serpent ya singe nasala position ya chinois pio nabandi koloba meme chinois oyebi ke nasali nyonso tuka mpona misauve nayima place wana o nalobiki chinois o nazoyeba meme mpa makambo nalobaki yaya tika makambo lobaki aya tika ko yaya Ekene asalaki baposition nyonso to wana pour se sauver parce que motema na ye komaki na madame wana kuna madame oyo azolinga wana ye nde azali mama ya fiancé na ye à suivre dans ce film God enyoloba nini ila ezalaki nini makambo osaki na restaurant ekozala kutu comparable te ya oyo nakosala yo ntango nakomona kaka na Ekene aza yanga moko olingo oblage na nga Ekene aza nde yanga oza vraiment idiote mbala ya nsima oyo korepete bétise wana nakopesa yo leson na lozwa te nasi nayebisi yo n'importe quoi naza koavertir yo oza na soni na yo te meka ngai nakotika jamais yo na Ekene tanki Ekene aza yanga moko okomona idiote zoba n'importe quoi tala ye okomona nakosala yo Fidèle d'History na selema o bamama ya Kingabwa Fidèle d'History yango yo bozotala te eza ya koyinda wa
bato ya club moko bazowelela mobali yango mécanicien yango lisusu fiancé ya moko na bango ekosuka wapi. Merci à mon ingénieur Mfumu Modeste. Merci à Serfi Fidé de la basketteuse. Merci à Abdul Keber, les boss silencieux. Awa bayaka sikoy pa la reine mère ekosuka wapi. Fidèle du Mauve Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous vos événements. Donc, ils appellent que binomi balé bozowele la moisi mobali. Basi ya mbongo, basi ya poids. Gouga Stella. Oui, la reine mère. Problème en quoi ça nini? Oh, bozowele la reine mère. Na présenté Gold mécanicien nanga. Na présenté qui? Pe abengi ngana sungaye abandi sikoyo na sima na ngai tango na sisi ko présenter mécanicien na ngai abandi ko landa ye sima reine mère soit décision yebisa ye o atika makambo zo sala o atika mwana mbala na sa ngai o ngam na présenter ki ye Guga Reine Gold oui reine mère ozani ya koloba makambo ya lobi reine mère na respect no sona pesa kayo kuga Queen Stella a présenté kinga na mécanicien oui les jours quand na mona ki mécanicien na kwemba boko na bolingo na ye ya linga ki liboso te ya ka mécanicien na ye mais ngani moko na mona ki jeune wana na santé ki bolingo akangi nga na mu a séduire ngai na kwe na bolingo na ye soki na lingi ye mabeza wapi soki présenter ngai mutu ndeko famille eke na lingi mutu wana lingi nga problème eza wapi tunelanga ye na pesi mwana mobali wana mbongo puke asunga ndeko na mwasi amona garçon ndiminga na sali nyonso tu ndeko na mwasi kozaki na aveugle amoni na dépenser mingi na lingi mwana mobali wana aza vraiment lokola ngai ya mutuya la kuga oyo afandi awa ayebe loko moko te na bolingo oyo nazomona ndenge nini aza kosilika ezosalanga surprise mpe nazokamwa ndenge nini lagoga azaki na bolingo na mobali te mbamoko tanga moninga na ye akomi kosilika oza droit kolala na ye te naza na droit te na nini naza na droit nalingi naza na droit ya kopesa moto sotonga nalingi nzoto na ngai naza na droit yo kopesanga te oza na droit moko te parce que ndenge mona présentaki oyo oza na droit moko te ya kolobela nga bongo bokanga monoko désolé la reine mère désolé nini ezomarché te ya bino mibale désolé reine mère naza na soni na bino mibale naza na soni na bino mibale nako bozosala fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire na Lubumbashi fidèle d'histoire na Congo central na Matadi na Boma na Mwanda fidèle d'histoire na Masina bafidèle fidèle d'histoire yango yote bozotala te tomonaka mama na biso aye epai ya baekene ye mpe alobi akotika te guerre oyo ekozala longue mpe populaire nani wana zela nazoya. Bon après-midi madame, bon après-midi, bon yo naza vraiment malamu, merci. Naebi que oza tuti maleki ya kekene, oui ezangai.
naza madame Stella o na memi oyo pona bino oh désolé madame mais eke nazali te nayebi te aza na musala oui nayebi ke aza na musala nakoki jamais kozwa yango te aza te kobanga te o eke nende kola mbala aza mécanicien na ngai naza étrangère te zwa biloko kobanga te zwa biloko oyo ok awa pe koto oyo alobi akotika te amemi bakoli gere oyo ekosuka wapi wi nalingi kana tuna eloko moko nalingi osola ndeko na mobali ntango akozonga yebisa ye vraiment nalingi abenga ngai soki azongi yango na eloko esaki na ya awa abenga ngai soki azongi tosola na ye onotuma vraiment nasepeli na yo ok soki na comprendre donc oye awa soki na comprendre oye koyebisanga na sona ndeko nanga mobali mpo akutana na yo ok oui ok yango ndo memi loko surtout donc nakopesa yo bakado ebele soki oconvaincre ndeko na mobali bakado ebele alors merci d'abord ya accepter biloko nanga merci pas de problème madame pas de problème carte de visite nanga yango wana pesa na kati kuna soko za na posa eloko nyonso tout benga numéro nanga za na carte oui point il a problème te madame nakobenga yo madame nakobenga yo komitungisa te vraiment nakosala nyonso tout en tout cas zamba pambolo madame vraiment nakei yo vraiment bye guerre oyo ekozala longue pe kokoma populaire ndenge ba français baloba fidèle de mauvaise production na moni siko ke problème ekomi ko déranger yo mikolo nyonso eko déranger ngate ndenge nini eko déranger ngate ndenge nini naza vraiment coupable ya ko tromper fiancé na ngai kuna bandoki na mibale oui nazo mona siko faut en position na yo taka mobali soki omoni ke ko confesser dengo zo tromper fiancé na yo eza malamu confesser pas fiancé na yo osuna nango sazo ya alingi nini tomonaka mutuka yaka nani aza na kati ya mutuka oyo à suivre dans ce film fidèle de mauvaise production agence de marketing et de publicité oui madame ok ekene ekene monaka madame oyo akimaka bine de comelier ake wapi ekene omoni nga peso kende ezalaka bongo ok ouais madame naza vraiment confie que yo pe na comprendre te en tout cas naza désolé pour na yango madame naza désolé amoni yo akenga peso lekelanga yo ekene akomaki ko inviter bango akome ko raisonner fiancé na ye joka fiancé ya ekene eza mwana ya mama wana ya munene ya pembe ekosuka wapi eza nde place bolingo ya ekene vandaka ya ba mama lokola baza ba sugar baza la posaka ba jeune yango moni bazolanda ekene tolanda film oyo eza kitoko eza lengi pesa goût avec votre humble serviteur le président fidèle de Motonzambe ezala kinini na yo pono tiki ebo yake deboye ekene opese mkongo po nini ekene eza yo tende na zoya biso tiki ebongo po na nini ozo répondre ngate fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville avec ingénieur Mfumu Modeste Maboko Nzambe je dis merci à Rovia Fidèle di Makese je dis merci à Serfi Fidèle di Bozalaka Bino likambo ekosuka wate guerre mati niveau God naza awa depuis 5 heures ya kozela yo nino yebise ekene mpo na ngai
eloko nini zoba liboso nga zoloba ngai idiote Stella oyebi oka siko ke oza idiote bon nakosala lokola neti nayoki eloko te na bandeli question na ngai oyebisi ekene nini mpo na ngai soki ozorode lokola bli pekapeka yeba eke okolimwa okosilama papa ekopanzana nakofina yo nakosala mpe lokola eti nayeba yo te nakozwa mpe nasiliso na elimine yo mbala ya nsima oyo kotelema liso liboso na ngai okoyeba te oyo nakosala yo ekene le grand acteur ya film yeyo mécanicien de succès fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville partout histoire oyo eza gu mpe elengi kitoko oyo wapi grand frère Dina ozala basusi oui eza lelo moko ezozangisanga kimia ok alors eloko yango eza nini yebisanga nano ko ozokanisa boye eza nini yebisanga eloko ezodérange yo nalingi nayebisa Angèle vérité nalingi naloba nyonso oza vraiment kotianga na confusion olingi oyebisa vérité ya nini yo nozotunanga bakestion oyo mais eza question olingo confesse nini epa na ye oyebise nini yo so oyebi teke nazotrompe ye ok na réalisaki yango te oui na bosani vraiment ke yo nde moto ozosala makambo subo so olingi mpo sala yango senga ye pardon senga confesse epa na ye nayebi ke akocomprendre yo esenga vraiment nasenge vraiment bolimbisi alimbisa ngai mosi na ngai nayebi ndenge lozoyoka zala kimia nazobondela ke ayokela yo mawa acomprendre yo awa ekene azwaka décision atika bamama wana akende kosenga chéri na ye bolimbisi ayebisa eke nazotrompe yo grand frère dimi yaya zala tendre yaya osa nini awa naza kotambola naye kotambola naye kotala ndeko na mobali nakotambola te eza lisumu bongo nini non nazoluka teni moko mpo na yo epokoma mécanicienne fidèle d'histoire na barumbu fidèle d'histoire na ngaliema na pompage fidèle d'histoire na matadi kibala bozotala te bébé nini yango ezodérange yo olobi na ngai kolingo ebisanga likambo moko me depo eza awa ozoloba likambo yango te mpo nayebi te nakoloba nini nakobanda wapi te loba yebisa ngai nakocomprendre s'il vous plaît yebisa ngai nazoyoka madame en tout cas honnêtement naza mpenza reconnaissant mpona yo na nyonso osali mpo na ngai odécharge ngai na fardo ya makasi na mokumba ya makasi oyo ezalaki na libota na ngai en tout cas nakozala toujours kaka reconnaissant mpona yo madame nazoboka neti sere na ngai yo naza kosenga yo pardon lo ndeko na ngai ya mwasi lobi obengaki ngai mpo nazozanga yo ozozanga ngai
olingi vraiment ozala na maboko na ngai eza nde mpona oyo oza awa eza vraiment yango te nde naza awa mpona nini yo eloko nini nasali yo ekene ese nasali eloko moko ya mabe to mpo ozoluka eloko moko epa na ngai napesi te eza bongo te eza juste ke nasala ve nakoki jamais kozala na relation nakoki jamais kozala na relation ya femme mariée nakoki jamais kodecevoir mwasi na ngai chéri na ngai depuis nakoma kobima na bino nakoma koyoka mabe o yaya naza divorcé okoki jamais ko se sentir coupable na mwasi aza divorcé naza marié te madame eza bongo te naza na fille na ngai chéri na ngai oyo nalingaka naza kotrompe ye nazokoka te motema ezosimba te nayebi ke nazotrompe ye madame nabondeli yo nalingi surtout continuer relation te o natrompaka petite ami na ngai naza na petite ami oyo nazolinga naye kosenga yo s'il vous plaît maman madame oyo pele eza bapape ya baterrain oyo papa na ngai atikelanga nalingi na nyonso osalela ngai zwa document oyo madame yo ezongisa ata mbongo oyo osalela ngai yo oyo pesalaki ndeko na ngai ya mwasi amona teka terrain wana teka terrain récupérer mbongo na yo madame s'il vous plaît madame nabondeli yo pardon vraiment totika relation oyo ekene mbongo napesa na motema na ngai mobimba napesa te mpo osongisela ngai ekene mpo nini ozokomprendre teke nalingi yo na motema na ngai mobimba nakosa nini mpo ndimake nalingi yo ekene oza mnasi mpo blessi ngai nde eloko yo oyeli awa non madame naza désolé o madame nabimaki na parce que azalaki na besoin ya mbongo mpona opération ya ndeko na ngai ya mwasi comprendre ngai nabondeli yo madame nafukami madame yo zwa badocument oyo eza na baterrain ya papa na ngai ekene s'il te plaît nabondeli yo ekene ngape nafukami ekene s'il te plaît ekene madame conscience na ngai ezakisa ngai kimia o na trompe fiancé na ngai mingi o tika ngai nakende madame zwa badocument oyo na trompe fiancé na ngai o merci na Kinshasa fidèle du mauvais nalemba salongo nalemba super fidèle du mauvais na limete na kingabwa ape tomonaka fiancé ya ekene mwana ya mama akotaka na kanda ekosuka wapi bebe ninango mpo nini ozolela ozobenga ngai na telefone ozolela mpo na nini ninango ese nyonso ozoleka malamu yebisa ngai ozolela mpo na nini wapi ndeko na mwasaki wapi bolingo na ngai eza na problème o s'il vous plaît vanda nayebisa o problème o bebe yebisa ngai obengi ngo ozolela na telefone yebisa ngai mais loba naza vraiment désolé chérie oza désolé mpo na nini yebisa ngai oza désolé mpo na nini ozobangisa ngai est-ce que nyonso eza malamu yebisa ngai naza na trompe yo s'il vous plaît naza désolé o eza vraiment intention na ngai te ezalaki intention na ngai te nasalaki yango parce que ezalaki na choix te nalingaki kaka ndeko na ngai azwa mbongo pour ke esunga ye miso na ye emona o na comprendre sikoyo donc yango nde ezali koexplike histoire oyo olobaki ke baopere ndeko no ya mwasi oui tika na biso la vérité o eza cliente na ngai moko nde apesaki ngai 5 millions de naira mpona opération ya ndeko na ngai ya mwasi yango naza vraiment consentir coupable o nayebisi ye mpe vérité na jure tomekaka deux fois kaka yaya o eza volonté na ngai te avant opération na après opération mais depuis tobima na ye naza ko se sentir coupable o pardon bébé
En tout cas, on a décidé à koyebisa yo. Pona so kimia na molimo na ngai. Bébé na bondelo naza désolé. Vraiment zo place na sika motema na yo. Yo kelanga mawa s'il vous plaît bébé. Na bondeli yo. Bébé naza désolé. Longola maboko na yo. Mobali, ya infidèle. Film oyo ekomaka elengi. Ekene amonaka nini te akosala. Azana bolingo na mwasi na ye. Mais madame a qui pousser par force, l'influence. Peut-être yo pende konangai. Vous avez une situation oyo. Restez toujours ferme. Na fidèle di mauvais production. Na fidèle di story. Tous allez wana pona comme mais la bino ba film ya bien. Et ça ya koinda po. Mwana oyo baza ko tromper. Bazo tromper kana maman na bango. On gêne. Maman.